ezalaki nyama sorte ezalaki misuni ya batu oya banda ko balusango nyama. C'est pourquoi okomona okoyeba basigne ndenge nini osi olia musuni ya mutu. Parce que soki mutu aza marabu okoza na ba difficulté makasi na bamboka musoko okenda ekosenga po ozwa succès soit na tant tozalaki po traiter bato ekosenga fo o négocier na bandoki. Donc bandoki faut bakende baloka bato wana baye pana yo bikisi bango mais pourcentage ya biloko kozofo kabola bandoki. Engana âge à 12 ans baponinga balobi ngana kozala gouverneur ya kolesa baninga nanga kindoki na école. Mwana nyonso ya muke wazobanda sorcellerie balesaka ye miso ya mutu po akoma na 4 miso babakisele 2 miso na 2 miso azalaka on attend bafunga comme na 4 miso ya butu. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Menanga nazalaki sorcier marabout. So babengi mutu sorcier marabout eza mutu oyo abandaki na sorcellerie nde ayeko koma marabout. Et pona nini bongo? Parce que soki mutu aza marabout okoza na ba difficulté makasi na bamboka musoko okenda ekosenga po ozwa succès soit na tant tozalaki po traiter bato ekosenga fo o négocier na bandoki. Donc bandoki faut bakende baloka bato wana baye pana yo bikisi bango mais pourcentage ya biloko kozofo kabola na bandoki. Mais là soko boy bongo yo moko il faut ça la rôle wana mibale. Donc yo moko ndoki yo moko marabu po ko kendoloki batu baye pa parce que marabu akenda ko pumbo na butute. C'est ça le problème na éviter son encore kota. Nani ya inisaka yo nani non apesaka kindoki et puis okoma marabu koma. Ok, voilà le col les introductions et sengi bana nzambe bayeba. Et bien aimé na botama normal le col la bana nyonso botama kana kacha famille naza mutu a province ya Chop naza garso ya Kisangani. Et ndenge ni nakota kina misala wana koko nanga ya mobali kombo na ye Laura Désiré Amuzati abalaka basimi bale mwasi ya liboso abota papa nanga. Mwasi ya mibale azalaka président ya bandoki na province orientale na le commune Chopo sikote. Na bakor na ye ba yokanaka na sata ba yokanaka soka komi peno kufa ifo luka mwana moko na kacha famille oya kotikele kindoki. Engana âge à 12 ans babota kinga na banalia baponinga balobi ngana kozala gouverneur ya kolesa baninga nanga kindoki na école baboti bola nanga malamu ndenge vina nga ebebaki à travers défaut ya baboti nanga baye ko sala nini na monde sorcellerie eloko aliboso ba envoûter libala ya papa na mama na tango ba envoûter libala papa na mama papa akimi mama. Natang papa akimi mama vie ekomi passe. Mama tali ke na banali ya famille ezate tokendeki mosala po papa banaye kotangisa na banali ya na conventionné catholique azalaki maître. Tango passe komeli mama lobito bima Kisangani place famille nyonso ezali. Et tobimi na ba mama Kisangani mama amemi biso toke ofande pa na bango na commune ya Mangobo quartier yango babengaka mokili doso. Natango tofandi na famille ya mama lokola naza mwana liboso na famille mama yebisinga lobi nakende na tika yo place ya batata mwasi na yo otanga mama zwinga ke kotika ngai pa na biso naza garso ya 15e chopo bazwinga bakotinga classe ekolo na banda kotanga eza na 17e chopo abenga ngo na kombo dolenge na tango nazokenda classe koko na biso abanda koteka na limanga seza na Mangobo abanda koteka nini abanda koteka banyama zoka banyama nyonso abanda kotekela batu ezalaki nyama sorte ezalaki misuni ya batu oya abanda ko balusango nyama. C'est pourquoi okomona okoyeba basigne ndenge nini osi olia musuni ya mutu na tango na ke classe na yoka nzala ya kindoki
na tango na yoki nzala na lobi il faut na landa koko nanga na niveau ya marché asunganga na biloko akolia. Et bien aimé dans le Seigneur, na landi koko nanga na niveau ya marché na yebisi ke koko nazo kanzala. Koko alobi Bernard na teki nanu te me naza na lisangu na pesa yo olia. Koko nanga zui lisangu apesinga nzoka lisangu wana babebisaki yango na butu. Na tango na le lisangu wana balesinga sorcellerie utilisée. Parce que bato bele babenga ka kindo eza ba grade ebele. Na tango balesinga sorcellerie utilisée na olenge msuto benga yango sorcellerie envoûtée. Na zongi na ndako eloko aliboso na mona visio baninga ya quartier ya avenue batelemi libanda bazo ya kobenganga. Mina tango to okoma na niveau ya magie na koyebiso mutu zola nanga attention na ndoto omona kana butu ko néglige ka ndoto na yote. Na tango na moni bongo na bima na butu wana te tongo etani na yebisi batata mwasi nanga na lobi na lali bilelo biete na moni baninga ya quartier bazo ya kobenganga. Et bien aimé dans le Seigneur eloko nini yango basala kingai na tango nazo beta lisolo nzoka na lopango na biso koko na biso atia telefone ya ba sorcier aveni nyonso ezalaka na chef d'aveni ya bandoki na lopango na biso batiaki telefone ya butu yo mutozola nanga kolingaka toa d'araignée eleka na ndako na yote ezalaka communication ya ba sorcier na tango nga na lobi koko na nga na niveau ya marché ayoki alobi mwana Bernard akosambwisanga esengi fona zwa mwana oyo. Et na tango nga na ke classe ya ye na sima ayebisi batata mwasi alobi bopesa nga na Bernard tokenda fande pananga mwana sunganga na misala lokola zambanda koko na biso moyeba kanisele mabe ezate ya ona yebisa baboti ebele obokolaka mwana no na pasi ozana eloko te tango mutu aye kosenga mwana avoka ba mwana na yo ifo ebeta dame ya mutu wana malamu kotala te mama leki na ye papa kulutu na ye libanda ya mutu eza kati te na tango aye kosenga nga pe na sepelaki na kende pa na ye epona nini parce que place nazalaki kofanda koli ezalaki pasi lokola baboti na bazalaki te na ke kofande pa na ye ye abenginga na sunga ete abenginga alakisanga kindoki na ye bakoboma fami nanga na tango na ke pa na ye na buto abimisinga amemanga wapi amemanga na shita wagenya eza wana na Kisangani na tango ameminga na shita wagenya apresentenga na rassemblement ya ba sorcier alobi na ye na mwana oyo azala gouverneur ya kolesa baninga kindoki na école. Et bien aimé dans le Seigneur à l'époque tango to bandai kindoki na âge ya 12 ans bapesa condition okoki kolia musunya mutute et na premier jour wana eloko bapesa biso tolia ba mito ya bato ba bongo ya bato ba zolo na ba miso ya bato mwana nyonso ya muke wazobanda sorcellerie balesaka e miso ya mutu po akoma na 4 miso babakisele 2 miso na 2 miso azaka ona tango bafunga comme na 4 miso ya butu moko liboso moko na sima akoma komona makambo nyonso et na tango na lei na silisi kolia balobi fona mata grade na koma sorcier engagé lokwa lisangu na liaki ezalaki sorcier utilisé et 5 skona koma sorcier engagé et pona koma sorcier engagé bien aimé dans le Seigneur baye kosala nganini bazwi motema ya puku ya panya batia yango na verre na makila ya mutu bapesinga yango na meli et na tango na meli motema ya puku nde na bemission ezo ya bato bakoyoka ndenge na bandako baluka puku pona koya koloka bavi ya bato. Excusez un peu. Donc bapuko baliaka ba mbongo na bandako batu ko lia ba diplôme eza na frère mona ya mbaye balia diplôme na licence ya campus. Donc yo posaka parmi bapuko wana. Oui, c'est ça le problème parce que nga na bando baluka puku bato bakoyoka nde nini na bando beta bato ba anesthésie et lelo eza introduction kaka na tango siko na le motema ya puku. Balobi, il faut appeler ça ce qu'on a pouvoir. Parce que tous les sorciers, il faut en pouvoir. Si vous avez pouvoir, c'est que vous avez sorcier. Balobi, ce qu'on a pouvoir, il y a que dominer baninga l'école et coller ça baninga kindoki. Si vous avez pouvoir, babimi singa na vila Kisangani, babeminga na mboka moko ezana kindu manyema, babenga yango na kombo akia baluka bakashi. Na mboka wana bameminga na mai na bango bapresentenga na banzambe ya mai esprit ya serpa esprit ya nyoka ya nguma na kisonge babenge na kombo mulowe wana nyoka wana asanzi demande
na tango sanzi demande na tangi demande wana demande lobi nini balobi na boma papa kulutu nanga propre na âge ya 12 ans na yebi ndenge baboma mutu te siko na boma papa kulutu nanga ndenge ni na tuni koko nanga koko alobi Berno mitungisa te na kolakisa ndenge ko boma ye na lobi pas de problème la kisanga aye kopesa nga mai bien aimé dans le Seigneur mai yango nini nde mai o basukolaka bibembe na monde à ténèbres Satan bande ko tinda biso ezana sorte ya mai mibale boko kango na bozino nango na témoignage mai ya liboso ezalaka mai ya ebembe ya mibale ezalaka mai ya bébé oya sali 3 jours tina 10 mois ozwa mwana no sukola ozwa mai wana sali to bwaka ngo na ekunde obwaka ngo na full obwaka ngo na nzela okaba etoile mwana no saki oyeba na tango na zwi mai wana balobi zwa mai osopa yango na porte na tuni koko nanga pona nini ozotinda ngana kinana sopa yango na porte alobi biso awa tulukaka bato na porte or na monde sorcellerie babebisaka vie ya moto na butu na moyo ezalaka po miso ya bato emona batindi ngana sopa yango na porte pona nini na porte na tango yo lali soki tolobi to telo kisi yana na nzela okosala journée momboleki na nzela te kisi na biso efoire il faut to tiango na porte po mokolo ndako abimaka na fenêtre te akobimaka na porte yaona ebisaka bana nzambe bele na tango moni tongo avobima libanda yebisaka nzambe loba kolo na pesio merci na bebisi nyonso bandoki babongisaki ponanga na zwi mai na sopi na porte papa kulutu nanga katisi akufaka te na tango akufi te babetanga na butu wana makasi akufaka te po ani bokokai kozwa ye te obendengeni azala abanda kosambela oui motif nango ezalaki na tango babeti ngai balobi soki oboyi koboma ye yo moko kosala nini okokufa bon na étudier kotala pe na somo wana na lobi jamais ngai na kokufa te il faut na pesa papa kulutu iloko nini yango baye kotinda ngai mibale balobi zuwa kisi pakola yango na mbeto soka lali na tonga kufa mbeto ezalaka deuxième porte o bandoki balukaka baboma mutu mari de nuit femme de nuit esprit de mort kota mwana journée to bwaki ka bango na mbeto to yebi ke yo koya kola na mbeto ana tokozwa yo yango na yebisaka monde atie na tango ozongi na ndako na yo avola na mbeto popola ka mbeto wana pe sambela ka pona mbeto wana na zwikisi na pakoli yango na mbeto or eloko nini esalaki ke mayo tosopaki na porte papa kulutu nanga akufa te eutaki po mwasi na ye azalaki na vie de prière lokola mwasi na azalaki kosambela liwa wana à travers prière et simbi mobile na été ce que tu es ko utiliser deuxième système parce que diable a un système ebele na tango na pakoli kisi directement ba ebisingana envoûter papa kulutu nanga na bwa kele molimo ya masanga mela masanga aye komela masanga langwe zoka na monde ya sorcellerie stratégie eza boy tous les chrétiens po bolonga e soit tu oloka e esengi ufosa l'effort alala na kanda yango mutozola nanga okomona se bwana ndoki moko na lopango akoka akoloka bino to komona mwana na to muto na poko il faut provoquer loko moko pesa ko swana po batu se balali na kanda ako neutraliser batu wana ekosala ki akota na ndako na tango na voter papa kulutu azongi na masina molango ya masanga abunda na mwasi na ye abeti mwasi na ye na tango abeti mwasi na ye mama kulutu moya sambela ezate yesko kosaki na tango alali tongo etani papa kulutu nanga akufi na tango akufi ndenge balelaka batu mutu ayokaka nyonso na bemisio ezo na kwebisa bino soki na matanga omonye bemba mutu elali lokola mutu alinga seka lokola mutu ebembe otali ebembe bo ebembe ezo chaleur ezo mena nzoto misise telemi ebembe kangelonge ebembe subi ebembe zalaki bien evimbi na ko expliquer bino milimo bato na babomba yango wapi parce que bayokaka nyonso na tango sikoyo baleli papa kulutu bazuye bake kokunda ye bakenda kokunda ye wapi bakenda kokunda ye na cimetière ya Segama na tango bakunji ekomi na butu toke kobimisa ye e bien aimé mutu ozolandanga moto ndenge babimisake na cimetière ayokaka nyonso père omona yo mutu bomi nyonso mena na tango babimisa na cimetière to banda otia bato bakisi na matoi parce que comme mutu moko alangwe pona tano ko tia mobulu po mimboka
sengi eza batu omoni nde batu bakoka on émission batu ndeni babokolaka batu na zamba jeni nyesani malaki batu abamimate donc na tango totie ekisi tomemi esko place ya kosambisa ye place kwa kosambisa mutu nde bazongisaka mutu mayele normal ndenge bato na mokili baoyeba kokufi yo koyeba te kokufi donc yo komona ka ondire ba criminel moko nde bakangi yo e na tango papa butu amoninga abandi kolela liboso nanga yo mutu ozolanda nga na koyebiso eloko kozala esprit na yo ezalaka faible liboso ya mutu mabe te ato yebi azandoki yebisa ke polelo ba yo kolongo bomanga te parce que soki esprit no eza faible liboso ya mutu mabe mutu wana akomonela yo mingi basambisi papa kulutu tatango basisi osambisa ye bebe dans le Seigneur balobi na beta papa kulutu nanga fimbo na beti papa kulutu nanga fimbo na tango na sisi ko beta papa kulutu fimbo balobi na kata ekingo yazotala boazo mona ke omwana nga masasu na pouvoir te kuna oza azana makasi ya bomoto siko bato bele yo kosane isika po ozo ebino nzela te na kati ekingo na sisi ko kata ekingo siko eloko ya liboso s'accélérer za matata ndeko nanga balobi fona kanga via famille nanga batata mwasi nanga tout babala te siko stratégie nini basali bazwilo kolwa papa kulutu nanga babalusi yango nyama na tango babalusi yango nyama koko nanga pesinga bikendo tikango na matanga balamba batu balie lokola yaza koteka nyama na memi mosunya papa kulutu na yeko pesa bale na famille bango bakanisi ke koko atindende bango mosunyoka mosunya ndeko na bango abali on ebisaka monde atie mobimba attention olia kabilo ko pa pamba na bamatanga te bandoki balesa kabino misuni ya bato na émission zo yande to ko développer ndenge nini nazalaki na bebisaki famille nanga. Merci beaucoup pour les introductions comment ozaki sorcellerie donc évoluer pe l'introduction na deuxième numéro ndenge ni pokomaki marabout oni na monde ya kimaraboutisme na pesa bato introduction muke tozana 5 continent na continent ezana démon géant satatia biso na Afrique tozalaka na puissance ya lion na léopard oké na Amérique baselaka aigle oké na Asie baselaka serpent anaconda oké na Europe baselaka ours Océanie baselaka bête l'Autriche na tango nazalaki succession na ngina bomayo na mitungisa te na kosola ba démon continent na pesi kombo na yo ba démon bakoyebisanga mutu azoluka ye aza na Afrique quel pays RDC na zui démon a contrôler ka RDC azali et démon RDC akopesa na ba commune titre ekokoma na chef d'avenue bato bako découvrir zaka introduction na pesi bato muke donc bato ba s'abonner bako découvrir
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta